papi ninda shaiwa Taitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekome namo Kurera namo Mbote mingi na biso ba bolinga maman Helene Mitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bande de connards, vous allez bien? Qui m'ezali? Ba bino maman Helene tout ça va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela biso kimia. Qui m'ezana ngo ya. Ce que nzambe pesi biso pe mabobo to kum se to pesi kaka. Matondo nikendo wa opesi matondo ndenge nzama matondo. Ah, matondo, quoi, on peut matondo. Matondo. Voilà, attention à la providence alimentaire. La providence alimentaire, n'est pas seulement de Konangai. Voilà. Ah, attention à nion surtout livraison. Bateau, bana posa comme on a boire basaki à peau, c'est mon tolos. Oh, ça c'est qui a l'os. Donc, comme ça pour la livraison, il y a bandeko. Oh, yo babi qui va que livrer bango. 25 kg bateau ba tuna. 25 kg ya ngwana. Ba milk. Ya ngolo. Ba o ba séché mafuta. Donc ma bien mafuta na munene ko. Ba mona ke tozana ba 5 litres, ba 10 litres de ça. Oh, pe mafuta lika bo. Oh, nous sommes aux hommes à mafuta. Oh, déjà 10 litres. Oh. Donc, au ligne livraison, on a en gros, dans détail. Mais au ligne livraison, 10 litres, yangowana. Au ligne 5 litres, yangowana. Toza nango livraison, tozo ça à domicile. Nous surtout les alibes, on va commander déjà pour qu'on a bango. Baza déjà à temps et à heure. Nous m'avons mis à nit. Vous bien côté musala na vraiment musala na au sérieux. Côté musala vraiment na sakana na ngote. Mokati bomoni saki ya loso ba semu ezali to saki pona ba saki ya ba loso mo ba 12 kg moko ko ya kana ngona ba tala ni ke ba 12 kg ko miwa ni ke ba 12 kg ko miwa semu là voilà oh semu to za nango extrait à 12,5 kg, c'est ça non? Dans un peu 25 kg. L'eau sondé, les 12 kg ça hein? L'eau ça va 25 kg. Voilà. La position au Bolinga, en tout cas, vous avez confiance, vous avez de suite, vous avez confiance, vous avez de suite, ceux qui n'ont pas de détail, et là qui c'est que vous consommez en détail. Si vous avez besoin de en détail, dans le côté de détail, il n'y a pas de souci. Livraison, les gens à domicile. Si vous avez besoin d'un carton, vous avez besoin d'un carton. Si vous avez besoin d'un sardine, vous avez plus cher. Vous avez besoin de plus cher. Il y a moko. À tout, vous avez 5 boîtes, il n'y a pas de souci. Vous avez des sardines. Vous avez des mini balingara awa. Il y a des sardines. Sardine balingara mingi vraiment yango c'est pas une sardine pichard voilà on va pichard balingara mingi awa pona kotia na kati ya ba pundu ndeka tsocha ba sardine na pundu voilà o choma sardine boy o chepe mbisi ezala mbisi totera mbisi na ba Thomson en détail ezala mbisi totera en détail ezaka ka en gros détail ezali ko se mape sachet na bleu oyo sachet Oyo, les poissons, Thomson. On a dit que vous avez en détail. Les Thomson. Vous avez livraison à tout. Let's oil, c'est 3 kg. Let's oil, c'est 3 kg. En détail, fait dozo, c'est à la biseau. Voilà. En détail, fait les alliés. Maman, c'est un là, c'est bien beau. Pour moi, il va beau, c'est beau, c'est il faut que sepeli sabango tango bazana na bon monde. Yapisa na situ. Il faut que sepeli sabango tango baza na bon monde. Aboti la biso. Faut que sepeli sabango ceux qui baza en vie. Ba parents o baboti biso, bango ceux qui bakoli
bazaka na posa biloko. Mama mikolo sukali nzate, mama sukali, mama nana tite ya pesa ngate. Mama naza komela tite, ba pesa nkasinda. Ti yango. Tu te. Ti en anglais, en français, te. Tu te yango. Mama naza wole ba parents na biso na poche ba posa ka ina bi poche. On a bien na chulube hein. Mika. On a lobi na bi poche. Na maso ba mtakata kotala ngate. Mika on a chulube. Obi ko. Na bi fenda poche. On a chulube tana. Ngo ba mama luba ko ba sina mimi sela na muno. Wala ba ngo voilà. Na banda ba ke ba mama ba poti biso ba ra posa ko dia. Mama za posa ya moi exeter. Sombela mama ka pe exeter. Boyebi ke ba boti ndenge baza wana tango biso na ba age to ana mo ba boti ya biso baza na posa ya kolia na ya komela c'est tout parce que ce qui mo boti na yo asa suna bo moite ato la tse ba grand super ndenge ni so baza suna bo moite ato kundiye soki na montagne ni azo mona te ezolo beloko moko te. Soko azana bon moi. Tche liputa na nzoto alata. Soki mobota na bon moi. C'est ça sukali chaque mois ezanga te. Miliki, neto me ona lingala miliki. Miliki ezanga te. Mama lia bien ndoko mama ezanga mafuta te. Ndoko mama ezanga mafuta te. Et puis mama azana bana na poto azanga biloko te. Maman cause na biloko te. Papa, yo pe mo sobala. Bo kilo. Azanga biloko te. Bo kilo cause na biloko te. Eza biloko o esepelisaka ba boti. Mike. Kilo mo bakina sale la ni panier à petit déjeuner. Alors c'est na musiko. Maman faut aller à papa il faut aller à faut ba sepela. Parce que ça va se faire bon moïté. Ata papa kufi mama kufi. Ata ba sali ba katafala ngwa ndenge nini. Ata ba décoration ndenge nini. Ata ba takintu eni ba yeko beta. Ata ba yuda di Congo ba yeko beta. Akomona te, akolamuka te. C'est le moment ba profiter tant baza na bon moï. C'est le moment baza mo sucre na bango ba mela. Semela bango moi sardine, ce qui peut plus cher, bâtir pondu, milk na bango ezanga te, café na bango ezanga te, c'est très important bandeko. Na yango mama ile ni tu na yeko talisa bino, ke nyonso ezana ngo, nyonso ezali. Nazala nyonso. Bino mo boyebi ke la providence alonga nzala. Wana mo boyebi yango ti, ke la providence alonga nzala. Nous savons que la providence alonga nzala. La providence alonga nzala. Bongo la providence alimentaire. Naza wana pona bino, naza na pona ba livraison, soko ozana besoin otali osepeli eloko yo ko sala, okobenga maman ile nitu na numéro na ma téléphone plus 33 6 15 31 69 90 plus 33 6 15 31 69 90. C'est très important. Ba maman faut balia ata ba yaya baza kotoyo yo zongolo kinda poto ba yaya basi ba kola ba koma mikolo ba tika lobena chez les parents ba yaya ba tika ba masu baza chez les parents et le rosala sunga ba yaya sombela bango balia ba mela tango ba kolia ba komela ba kopambola yo bozipe wa bino mameli ya nitu bino bobi misana ngeza taros mameli ya tipazali. Livraison à domicile. Côté wana kutu, bolabo. Côté wana kutu, boza tana kobanga ta soko mokete. Merci mingi na ba o déjà basalinga confiance. O déjà baza kotinda yo o na no tindite tinda papa rambalia. Atape pasteur na bino, yo sambela rati. Oko sambela pasteur na bino milk, o sambele moi mafuta, o sambele sukali. Bon mutanzo lesa yo zo lende so lo bananzambe. Bongo yo ko basadilanga ko badilanga ko bamelanga mazama kios et pas passer à côté ya rabino et pas wana po tabi passer na biso azoteya ceux qui na changer les apôtres na pasteur ceux qui na commis les apôtres na pasteur au sommet de pasteur ba ki o sali ko livrer bino ba yebona ba prophète ba prophète yo bazo prophétiser bino et on so ba prophète bazo prophétiser tant onyoso ya ngo au sommet de la maman
Merci beaucoup na bandeko na nganyos. Obo na maman Elia Nitu, obo c'est pas maman Elia Nitu. Tous se soutenir, n'enge ba chinois ba se soutenaka. Tous se soutenir, n'enge ba sri lankain ba se soutenaka. Tous se soutenir, n'enge ba libanais ba se soutenaka. Wabili maman Elia Nitu. La providence alimentaire na kati ya Congo. Au fouti lelo, le boza livraison. Ba ko côté wana rataka te, rataka ko tata mukeke. Au fouti lundi, mardi aux livré. Voilà. Na solo na biso yango na ngaki to solo na. Ezaka pona bien baboti te. Baboti biso. Si ba nuni na bango ba na posa mo sukali. Ba posa ka ba mela mo miliki na bango ya bien. So meli mo miliki na mo na mama akakufa na 2026. Encore sur la 2026 c'était pousse moi Nicolo. C'est la 2040 Nicolas Olia Nicolas sur kitoko amela kitoko. Et Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Hata nzambe kabisa ko. Nzambe ani bashana bana ba réponse pour kamata ba bisous. Bonne journée na bino nyonso. Voilà to lobby. J'attends vos commandes. Nazozela vos commandes. Ceux qui vous commandent, on a la salle livraison à domicile. Bye bye.